Capage TV. Capage TV. Merci infiniment na Bossana na Bekam Silabissalo. OK. Merci beaucoup na Bekam. La boutique na salon de coiffure. Merci beaucoup. Merci en tout cas Sila, merci. Okay. Je m'attendais pas en décembre na Vandika Aboué. Appelle moi to solo li. OK. Ezunga mutunga la sia to solo ça fait longtemps. OK. Et cause ata inane ou 10 mois boye. Tout soit en tout cas il ko na marqué nga vraiment makasi. Koyeba partenaire oyozanaye. Koyeba ye. Parce que ezane tina mbali mususu ya lingane batute. Na vie na ye. Na vie na ndaku na linga batute. Ye pa ne muto ayate. Vous êtes en bolingo, beaucoup de en couple, vous êtes na peut-être tout moi na. Donc vous êtes que sika moto ba dia ba lingana, o lingake. O boye été pour linga bande konote. Moi si quoi ngami sala neti ngana yebi. Lokola ngana yebi funa sala. Eh yeso lingte mi tali. Ba linga bata bon. Ba sa mo mi tout passe. Te mi bon mi bali. Vraiment bala linga ba sa bon, te ba kosote. Te mobali oazo alingi yo penza ngai penanga na lingi mo mwasi pona venir pona vie mobimba tozane to koma bakoko to bota to kufane longo ngana ye moko kunda muninga alinga mwasa bongote tema baza ba we nzambe ngana ngokota penda na stade na bangwana te mais là on a regretté que makamba salaka bazo sala keno ben crédule bakola lisusu basa lebele oyibi ke kapache lelo ezana bato belé ba chrétien belé ba bimi na mangomba ba komi na balabala ba bungi nzela parce que bazo mona te basala nini gloire à Dieu parce que bible lobaki na tango asuka ba faux prophète ba bimi belé donc pona ngana mona ke baza ba faux baza ya malonga te parce que muto abanga pena nzambe pasteur asolo asembela pa nzambe akokuma na ba niveau wana te parce que yeza motinda mi atata do so message na musela nzambe yeba ke même yo moko osambela sou bien te onzimela pe nzambe malamu te ba misa musela neti ngai so to bito ke pesa ba prophétie mo repé ya ba artiste ma okufa mais ba baza ke on blague mais ba artiste lelo to sana to lelo to monya ngote pendant 2020 si ba 2022 to vivre ngo to moni ba ikon balali engela sa message so ke bimi engelo ba ke banzini boza préparer bobongama bobongisa manduku donc guerre bandi mais siko biso so guerre bandi abengisi batu to bondeli apoto ya lokwa to samela passer dia face ke mambwisi nango non bitumesi la dengona te. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. C'est que la maille est dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya pakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino botala bakento moto akoso te ba biso otapembe avant batalo na lelobano ta biso na misaki donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pas comme mafuta rolo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te en tout cas bosala Rude Beauté ana baproduit malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento surtout nazometa sete botala arnama bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misaki na ngai ya kosolola likolo na tingani kaka na Rude Beauté Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles,
Aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Néo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13, Néo Tam Tam Ndé, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Papa, aurait des oyango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama kapashi. Yo poza. Ah na wakadezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossa de l'euro. Na bossa ni. Livraison à domicile. Nandak na yo. Na ba petit colis. Ba eko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bakeko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe nale, frappe nale. Et Salema na liloba. Bambisi na mai banyama pe na zamba kasi pona moto ya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi ibangala talo bokela ngai na elilingi na yo otibo nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na sena moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai Yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo Yesu. Bienvenue dans Kapash Télévision. Merci d'avoir union sur l'Arabie en tout cas. Tous en habits ensemble, tous ongi. Pour sentir que tous ongi dans Kapash Télévision. Merci d'avoir l'Arabie tous en maman. Tout bandi à Niasika. Yama au pays aïe. Merci d'avoir union sur l'Arabie pour qui zonge la Kapashou. Il faut que vous ayez na maobe mission. Azamwa si malamu. Nazaraki awa na mayonnaise.
nazalaki na ya modéro ozalaki te mais en tout cas témoignage eza ya malamu mingi pesa na bambote na bango baolanda biso na babone année babonne fête. Merci beaucoup. Merci ma chère. Merci beaucoup na Kapach Télévision, l'impératrice. Merci beaucoup. Na ndenge opase sunanga. Bonne année na bandeko nyonso ba congolais nyonso bolanda biso partout. Surtout baolanda biso na RDC parce que émission tout ça qui nous avant en tout cas ana Congo bato babengenga makasi. Bana kasaka lokwa ba diaspora bana biso mingi. Na ça pourcentage bon na poto. OK. Donc na mona bandeko babengenga ana Congo en tout cas merci beaucoup na bino na Lubumbashi na mboka Mercedes Zema Chimene fi azana tongo déjà hypnose. Oh, yo peux oui Mercedes. Oh, mais on a petit nanga. Depuis 2010 depuis na Lubumbashi. Yem tayamba biso. Siko depuis na za Lubumbashi na kuma Lubumbashi Mercedes Zema mtayambanga. Et na osala na TV ya Muyambo. Zema mtayambanga. Donc azala fi oyo so na bilo ba changa penza. Ya wana ko moni ku kimalamu ne bien te. Na ngeta mona kete tavana zonga bo. Na biso azala Mercedes nga Zema Chimene nga bien ke fi azona tongo. Donc nga na yebi Mercedes mtayamba mutu nga makasi. Hypnose, il me comme déjà hypnose. Sport hypnose, talando qui est vraiment. Moni. A comme il me déjà hypnose. Donc Mercedes Zema Chimene. Wana penda sœur nanga. Ayambanga pena Lubumbashi na gana mutute. Ya lelo ko yamba parce que à ce qu'on a niveau à mbongo parce qu'à l'époque ano yambanga ana jeune fille à Luka zana ba terrasse ne moi restaurant mbongo ya penza to mbongo ya malonga te ya makasti mais ça na amour o ya kopesa ko sunga déjà à l'époque alors ya uzapio naza ndako akomako okina terrasse bo vandi ti eleki $20 miko ça ya lelo ko bien de 10 Zema Mercedes le temps abeta fali pour pana hypnose a reconnaître ngam na leka na ba karibu ko leka kolobela concert wana na kenda tinda billet mbongo ya promotion na kenda fali aye le 25 abeti concert esila kitoko ngala zala ngam na manager ma solo ngwa na niveau Kinshasa ya concert bien on tient le 25 tant na kenda kuna et puis na zonga vraiment bien hypnose ngana kena à l'époque na inauguration hypnose de na zala pour tous na China rambo na mamu lift to kenda nani inauguration nango donc na zala wana donc Zema Chimene gros bisous à toi donc bien fait yango ba bien fait n'a jamais été perdu donc bolam to salaka donc voilà na PCP ba gros bisous na Fabi Zema petite sonne de longues jambes na Deo Lulundula depuis Lubumbashi et na bandeko noso na Eric Simalto depuis Lubumbashi. Bonne année. Na Sylvie Givoule, na Katia Djobour, Toussaint Mikani, tonton Bazi Kanda depuis Djobour, Kinshasa. Donc bonne année. Na bandeko noso ba Holanda. Ola tikitoko. Non, merci beaucoup, Batongite. Merci beaucoup, Babi, que vous avez la famille, ça l'a bien. Donc, merci. Donc, grâce à Fura Djoko, il y a Massia. Fura Djoko, il y a Massia. Donc, grand, c'est Ade Djoko. Donc, Ade Djoko. Donc, déjà, vous savez où tu as Ade Djoko, Bagou Danze, au Kofi à Boaka. Ade Djoko, Bagou Danze, Biza, Shada, donc, Bangotou, famille Djoko Mbimba, Bizima, Archange, Djoko, Mbotebe, Nabango. Merci beaucoup, Nabango. Donc, voilà les familles, Fura Djoko, Massia, elle c'est ma soeur. Donc, Ayanga. Tout moment et puis bonne année la famille bien sous il y a papa Prosper bien sous colonel bonne année la maman aimée bien sous je t'aime beaucoup ma maman chérie et bonne année la Prospérine bien sous monté ma Kizama depuis Paris mère doublée na Abigail bien sous Merveille bien sous Jedim Joël Shadrach en tout cas bango tout na Bokilo na ngai Messon, Godwin, des gros bisous avant. En tout cas, je vous aime sincèrement. Nous avons besoin de vous parce que 2023, na koti ngana libota nanga, na bana nanga, na nyoso yanga, donc na perdre l'autre en 2022. Grâce à Dieu, parce que nous avons besoin de contrôle. En tout cas, bonne année na ba téléspectateurs nyoso. Il y a Cynthia Kapach, donc il y a Kapach Télévision. Bonne année à vous. Merci. Billet il y a 2022. Oui, à 2022, en tout cas, Israël 100%, je peux dire que Israël qui a 45%, 45%, mais par la grâce de Dieu. En tout cas, je suis belé. Na belé
comme pas possible. Ok. Nous avons qui a kobela esika bayi bangai bakina penga donc na taxi de bakon ko enlever batuya. Ba on le va ka opérer. Na kuta na makambu tellement belé et lorsqu'on a na sepina sepila na nzambe ke do aza toujours wana pona biso. Alongi singa magé 45% mais na ngala obenga ngo par la fois 100 et l'équipe na 100% parce que nzambe ndaza ki maître ya nyonso. Oui, yende a soutenir ki nga magé ba premier ngo yaki nzambe abatela inga kaka. Ça abatela ngi puis bon na église CFC Mobimba na bana notre père partout besoin mi na monde na France maman Bib ma présidente il y a ba femme de la foi depuis Paris bonne année na ba tout et puis na pasteur na ngai. Toi qui es non comme pasteur parce que le ben membre d'église tout le monde a Denis Lessi. Moi ba guerre ezali côté évêque Mutombo côté Denis Lessi côté pasteur Dodo Kamba okolo bani na image oyo tozozo ya église ya lelo. Ngai sikoyo nayoka passe na mawa. Nazonga kana likamonde Bible loba ne jugez point. Surtout ne touchez pas mes ouins. Tema basa ba ouin nzambe ngana ngokota penda na stade na bangwana te. Mais là on a regretaka que makamba salaka bazo sala keno ben crédule ba kola lisusu basa le belé oyibi ke kapache lelo ezana ba te belé ba chrétien belé ba bimi na mangomba ba komi na balabala ba bungi nzela parce que bazo mona te basala nini. Comment on a dit ba pasteur wala na makambu basala kana ndenge bakenda nango amona katana na ku pasteur ye monde akomi pasteur azolanda mokili makasi bo pasteur azokumisa mutu makasi bo parce que azana mbongo pasteur azolanda profit pas mutu et pourtant tu as dit que nyonso or diamant cuivre nyonso za nzambe nzambe nda pesa abiso mais lelo pasteur akomi ko sa ki jalelo et pas ya mutu déjà mutu za konzima mukie openza a umela kasa mozambe te mutu na opengwa. Donc, en tout cas, na yebite to ke na wapi. Mais gloire à Dieu parce que Bible lobaki na tangwa suka ba faux prophète ba bimebele. Donc pour nga na mona ke baza ba faux. Baza ya malonga te parce que mutu abanga pena nzambe pasteur asolo asembe la pena nzambe akokuma na ba niveau wana te. To yebite ba rankine o ezara na ba musicien na tangwa kala. Ba mise ba discuter ba finga na TV ba lobi boy eza normal ezaki moi ba guerre d'esprit na baonde ba sala mais entre ba pasteur en tout cas mukili komi na suka ndenga loba keno nzambe ka nde a analyse na ye soki force nzambe en tout cas elo rezate ngana za na kamba mana pasteur leo na koleka na TV te pona ko juger ba pasteur na za nani ngako mutama sumo mais sauf que misala to etamboli ya ba pasteur ezozala penza lisusu malamu mingi te ezozala penza malamu te parce que lelo nazaki place moko boye na fikine na studio ko monter ba image moko bazobeta lisola pasteur moko azalaki wana bazomela ba bière brune na foi wande bakenda ko batama wana déjà za mabe batu ba mona ba mpe baza bata presse ba kwa pe kanga ba photo ko filmer bango déjà so ba filmer ba l'ex na média et ça la bien et BBC makam donc et ça bien mingi te baye bake nyoso ba osala ezo zongelande biso bato bango bakambaka alors c'est pas bien balukate baye balukate nzamba sikila ba ona ndenge bazopengisa milimu ebele lelo bato bakomi ebele na libanda kapache pona nini passer à sala ki boye yiku passer mta sala ki bongo ngasi na sala yango mutozo se comparer na musa na nzambe pourtant na tango akala ba passer ba bato mu bako ko procher karaboté na facilité neti nga za l'église n'est pas passé nga avant na comme na CFC nga na wuti na église la louange. OK. Na wuti na église la louange. Déjà kuna na louange éducation o ezalaka na louange et ça penza na yebite vie wana louange na mona ngona ba église belete. Peut-être na ko découvrir on sur na CFC. Ozomona. Et ça que pasteur de aye moko na no. CFC voici l'homme. Non, CFC c'est un pasteur de la foi. Jean-Paul Mayata. OK, ça presque va comme moi quoi. Et ça c'est ça pas de la foi on dirait. Oui, bateau ba simbami. Et ça toujours la parole. Ndé mama otolo ba awa. Oza awa via malamu te makambo ya mabe omitali olena vanda tena kina mona pasteur wana tambo wana obanga nzambe. Wa procher pe kepe ko banga nzambe. Au mon église pour sambela malamu. Ko kende te pour na pasteur. Te ko kepo na pasteur te ko sunga za mutu. Leo ba tunso kenda ke église parce que na linga pasteur wana ni sit na ke église dimanche. Ba pasteur. Ba fana ba pasteur. So pasteur a voyage église et vide. Mais biso pasteur na ça zaki na voyage, biso to zali na église ko ta retraite il y a 6 jours, to mai le 17 décembre. Pasteur azalate. OK. To fêter ba le 25 pasteur azalaki. Pasteur aye je crois le 29 ou le 30
à côté maman veillé il y a les 31 donc c'est pas il y a caté va passer dadi herbi pasteur herbi donc dadi azak déjà na donc ako kamba passer j'ai baza passer bazebele mon papa là do baza passer blancha bazali et sengi caté passer de la fois il faut à la pour église de la fois et tambola té OK ozomana mutu ndengwana donc pona ye église za yete donc des fois église za yete église za nzaba bi église za mokeli nango donc après ça on continue ba pasteur na nyonso ba te sango malamu donc mutu ba pasteur kuna bazali bo ba te yaka mais ezana ba église oyo passer ye moko azana cher pendant une année ye kanda te ya ba o balandi ba te ya te do bango basaka pona ba réunion akio kamba ba intercesseur bo mais pona côté batiki les cher a otika te mais aza passer église na ye wana pesa égoïsme c'est pas bien d'être on travaille na batou il faut fondre bon mitema couper ça bango tant que pousser bango au cas où osate netililo c'est en Angola c'est en Congo Brazzaville c'est en Botami na poto oui la France il y a monene coup d'ailleurs siko yebisa na ya bongo siko ke non article la batne batia tango akene France ko inaugurer o ya France awa siko église ngekufa donc église ko kangamate pour na pasteur yango ba pasteur o ayebi pe nzambe solo lokwa ba pasteur ya papa Ngalas ndenge azalaka donc Ngalas na kati ya Congo awa na RDC na commune nyonso église louange ezali OK oui et puis ça mon côté oui net na lemba louange ezali ceux qui 5 parce que na quand riche louange ezali na station salongo louange eza na salongo louange eza na rigilo donc eza tellement ébélé donc er moko ajraku yango te ba pese ka ba rapport donc déjà azolande la batuna yabi ke non on a tcheboy aza déjà mutu moko déjà aza mir yango na église pour ba kamba bien église peut tambola malamu il faut au moins ba passer pe ba salaka c'est très important oui ce ba pasteur bazo sala au moins ki arosutuki la ba fonte ba mabonzate akomi kiti sate ko lana na bandimi na bandako et tamu isanga kapashi mbali bosona mona na CFC batu ba prière dimanche mo comme na temps donc passer à déborder de moi 15 minutes passer de la fois et comme na era dim abino moi to taba dim ezate parce que ereleki to bokende dim boya ba dim dimanche prochain oh mbala liboso en train d'habiter bakunga na kamungabi hein mutu so na dim ne na zone na dim parce que dimanche na yana dimanche ngwa yana ngo mbole beta bi bake na dim basimba raté mangalia mukokoli bomba pendant 2 dimanches nana monate so ça na l'église mususu oh eloko liboso bana lango dim aba passer bana matea ata bombe déjà cette église est comme plein abandi na dim abandi na fonda abandi na dim après aller tango ya suki ça et comment est-ce que bato ba ya moi reta ba tiaki tonga no nini ya boye to somba boye bombongo kaka ekota mais kuna ezala ndenge on a déjà l'église la louange pasteur nyonso la louange ça pasteur ba ya basi na louange oui eza permis basi pe baté aka ça va oui baté de tout ça maman nene waza présente sa maman até aka oui donc pas na biso kuna ezala on a problème té et sikoyo na louange ezaka ba pasteur nyonso chaque cellule ils ont 3 pasteurs ouais chaque cellule ils ont 3 pasteurs na ba pasteur wana au mona ba pasteur wana nyonso basalaka mi kuna ba mettre avocat na ba médecin en tout cas ba passer nyonso louange ba médecin ba bato basalaka inga de temps bocho fanda ba no sala calcul au fond les donc azakuna kudu donc ezako ya yete des pasteurs dans papa Justin Monse ala nga depuis Canada al Barabi au fond de wana ezengade ezengande ni yamao donc ndinga a éviter ngabi oh mais na botebi ke ba dimi ofana bi mama wana ku église so zo tchada makanisi ya bongo ke passage ofana dimi osumuka ce que ça la rappelle ça bocha ka epe na place na ye parce que ba tuso ba banda pena papa de la foi ba zala pena mo ba difficulté ya makasi ko ba prophétie na ye ba mona kaka tout ça la hanaye to joie hanaye vraiment est-ce ba tout ba chaka na place na ye yango siko lo ere tout ça la ba mesa na msa na nzambe te c'est ça musa na nzambe ba mesa na anete de ça ko mesa na nzambe parce que yeza motinda mi tata de so mesa na msa na nzambe yeba ke même yo moko o sambela sou bien te o nzimela pe nzambe malamu te ba mesa msa neti ngai so de bito ke ça ba prophétie mo repé ba il y a artiste mais au coup femme ba qui ont blague mais artiste lelo to ça lelo to monya ngote pendant 2020 si ba 2022 to vivre ngo to moni ba icône ba lali engela ça message soki bimi engelo ba ke banzini boza préparer bobongama bobongisa manduku donc guerre bandi mais siko biso so guerre bandi abengisi ba tuto bondeli apota lokwa to semena passer dia face ke mambwisi nango non
bitumesi la dengonate il faut continuer ça c'est tous en fin de l'année de côté année à sika tout le monde à l'église nyonso à partir à octobre 6 décembre ba prier zalaki ba retraite ko sambela pona nini 2000 na décembre fin de l'année ba kufa mingi to sambela makasi côté ba retraite to jena kit to na 2023 biso to koti mais son to koti oya zana bonzambe te aolemba parce que place diable ozwaye si au moins maele toza maele nzamba apesa biso nde maele pe diable azala nango ndenga bongisaka bato batimbela nga na décembre na lia ba on atika bango bakota bakoti ce qu'on a ba on a janvier février mars ils apika début année on se comprend c'est-à-dire que nous on se prépare qui bien te donc yango ceux qui mabondeli il faut continuer et à partir de la foi batu ba prophétie batu bazongo na ndenge momuni batu msoma collègue to sala na netingai na ndenga musala aza collègue nanga OK ndinga musala za collègue nanga aza collègue nanga mais aza père spirituel nanga donc ko ozete netinga na kenegisi na ko sa ta 4 mois ne botukutu na te tout le monde toujours la neti nino papa na ye osambela ponanga te asal ndenga te yaka déjà alakisaka ndenge nini chrétien akokozala déjà nazo soka matenga na obonga matinga mona okolisa prière na ngai non kende pas ne soni sikamo en tout cas na mona lona ki osate peut-être na mona kala na ko comment bonjour papa na mona kala esili wana ka de pamba bote papa na ye osambela ponanga tunanga ya maoti ya église boy nano bonga mate pona tsoka loboko. Mais quand même simple, hein, malgré tout ça, on a en tout cas, Aza simple makasi. Aza, parce qu'on a pas monné na musique na ndimate. Mais tant on approché, na bi mais attends. Obi que passer de la foi na ndenga zala de la foi ndungu mona ke wana. Na grande ya koma nango. Si vous avez pasteur rebelle, mais si ba pengwa. Mbelelo ba wali kana ba veste na ba télévision ba mi lobela. Des fois yo kete. En tout cas, ba dimanche to na l'église ebene to monaka c'est rare mon pasteur a te na ba na jean basket t-shirt il faut beta bankosi et pas de fois ce que ils raté et ça même plus rare ala tango vraiment mingi te ala ta chemise na la ti jean a dit ba polo na biso église a CFC na basket na jean azote yango c'est-à-dire que no biloko mokili eza mokili to tika ngo et puis oleka nango to taka boson. Madame Maoto, ok, non, vraiment bien. Tous les gens qui sont bandés, en tout cas, réputation, des pétolobés à Zema. Ouais. Tu as qui cause en a bien rebatté, mais quelque part, et rattraparata, l'autre 8 ans. Tant on me soubat va foutre là, on va milieu, pas dans la mais tous 8 penza, tant va tout soubat. Et Anna Nyango, mais c'est Zema. Facebook partout, mais. Le lot va tenir sur comment on look à Mercedes. On attend la sécurité, on va tenir sur comment on look à Mercedes Zema parce que le lot a comme présidente. Il y a initiative plus à Maman Livre. Maman Livre est la présidente numéro 1 na Katanga. Le marché de Katanga. Il y a Katanga Mesa Mercedes. Lelo. Donc mon den zamba zo amu. A longo la Mercedes ça a une histoire. Ana histoire fiona. Soit bete le solo qui tama ana histoire. Parcours ya mutu so za déterminer les locaux lingi au coma. Fiona détermination na. Vraiment. Dans le bien, on a sens que les autres comme on a et surtout dans métier na bino et à théâtre. To boy na bisote batumi bal pe fo balinga na mais faut ça na ba propre. To boy na bisote qui camaraderie que za na mais faut ça na propre. Mais en tout cas na bato ba na sima génération na bino na ba oboza na ba on sikoyo réputation peza eza vraiment kitoko côté. Sikoyo na banda ko bosala ndenge nini. Et puis, la Katia Moussala est à par rapport à Yomo. Par rapport à Nanga, au théâtre, théâtre, réputation, c'est TV. Ah, mais oui, mais ça, nous, c'est ça bon. Déjà, cause la femme des médias, c'est pas facile. Cause la femme des médias, il faut ça l'attention, ma casse, et puis quand tu as la bakouenyo, wapina kende, wapina ko kende te. Déjà, ça, c'est discipliné dans Yomo, au moins, cause la première mingité. Déjà, on a dit qu'il y a un capache. Capable talendeng bat bazo ta ba voyage ba capable ba lekana monsieur pas capable parce que moi capable so zomi baté ozana ba vie abangana oyo sala peut-être il y a 10 ans 15 ans passé ozana ba vie wana monte ke elon la capable donc déjà mutu yo mo misa madame que no voilà munyo so na parcours na ye munyo so na passé mamboleka eleka le na kilelo na na zanga il faut na zala boy déjà so c'est discipliné au moins que ozana problème monter netinga na passa tanange belé na ndako. OK. En tout cas, ngata nga beli na zanandako. Ngana kosa ta 3 semaines kapashi na matin na balabala te. Nazala nango te. Naza okomona ngate na okende te.
bar vraiment na yebi yango te boîte na vie na ngaso na kota ngo ba mbale belé na kota boîte pinda trop na vie na Afrique du Lumbashi à Kinshasa partout na tambola soki ezamba le bese ki ba 5 fois mon ba 5 fois donner ça kina na kota boîte 2 fois na botami na Kinshasa na mona lemba na ko na Kinshasa na bima na za mona Kinshasa mais na kota boîte 2 fois donc ezaka ke mutu déjà eloko mutu alingi na oyo alingi te so ni bato musu pe basa mukokota boîte elingi bateke no mutu akika osala lisumu bato musu ya ndenge na ye po azala paraître ami se sentir à l'aise fois que place moi ya moi un peu de bruit et ça allait bien mais mutu mususu aoluka vine za ko batama lokola ba biso boy na batama mutu ba vina ngate peut-être to kutani onde oyeba ke no voilà ya ma peut-être abela ki asaki boy mais ka de pamba boy en tout cas tenga vina nga ta ebe na pasa on ndako na bananga moi muke na musala parce que banzonzi pe na nga so tronzonzi te Ngomo kaka to. Bon, ngamo kaka penda no ngamo ka penza te. Jana donc le quoi Jean recommande biso so ke nga na ndenga jango. Ba bengo te ba benga na mtakoma na click na ye na ndenga mabete. Donc ana click na sa batne wa travail na bango, ba travail na bango. Bon ngape le quoi na oleka na Maboke TV. Na oleka Maboke TV ezana Canal Plus, bon baza partout ba kola na Canal Plus, soit na My Canal, ou télécharger My Canal ba ozwanga na Maboke. Donc le quoi na koma na Maboke. Wana groupe na yo. Wana groupe na ngamo ya Maboke TV. Wana groupe na Maboke TV. Puna na benga penda banzozenge mingi te mais so na benga moi 3 ceux qui belé 3 mois 4. OK. Plus na yo travail na bana ngamoko. Donc non les cas déjà Maboke TV ça na Canal Plus c'est ça le quoi ba novela c'est ça quoi ba A+, donc ça dit que c'est bon déjà. Donc le quoi ce qu'on a zongi sur scène, dès ce qu'on a comme travail plus na banda ba répétition, je crois en 2023, tu arrêter nyonso. Na banda ba répétition et puis ba tournage pour que faut na servir chaîne où on travaille nango. Maboke pour na aider so artiste congolais parce que Maboke a ba film au fait l'été. Mais ba toi va déplorer image qualité. Ça m'a bien ba qualité ça Maboke te qualité ça ya ba artiste ba jouer. Bo ba sali ba qualité na bango. Et puis Maboke azongi c'est ba film belé so tali mikolo mona ba film ka ba moko na ba ozonga parce que moi ba image ba retenir moi mukie ndé yango batiki mais ba boy ba bilo qualité za mabe pourquoi parce que biso na cinéma na biso tous a toujours pressé tous a pressé il y a des tableaux donc on invité mutoyer aza de na tournage musu pas capable aza ce et pas non peu mao donc il faut bosser mbang ya kende ata toki maquillage longue boy il faut car et ça il prend essentiel à tourner si ça va passer moi mukie ba passer akenae Moussa les okufa. Ndès que tu as net biso to bana tournage depuis mois de septembre, to aussi ça qui on en novembre, d'aba monter en siko et sili donc dans 2 jours que so mon appelle qualité et santé titre ngo za prof. OK. Qualité ya kitoko na travail on a ingénieur Jérémy Mboulou. Jérémy Mboulou en tout cas merci beaucoup. To travail pendant na matos penza au penda cinéma na zo yango temps na bina na mise na dépenser na awa ta ba mon appel qualité bien une joueuse là déjà Maboke est un peu partout dans le monde so ba landinga pe na libanda ko za pe ba contrat musu na libanda ndelo ko na saela ki donc to jouer pendant kitoko film on peut histoire bien image za kitoko donc voilà donc ngai vinanga à part ndako nanga musala nanga mais tant que fonctionnaire à l'état pe moi signé moi présence et tout mais sinon discrétion des amakazi parce que au Gérard ndenge ni yo mondo ozawana ya mao parce que na moni moi en tout cas témoignage doza bien sans blague na habité au Gérard ndeni po ataba ya modero baloba te mao moi donc oya ki kututé mais à témoigner yo oya ki kututé mozala kaka na ba auteur moko ya simplicité gérance ya maîtrise de soi surtout ba tebele tozara na monté ko se maîtriser même na libanda même na ndaka libala même partout en tout cas maîtrise de soi ezarate biloko wana nyonso engloba ngo ndenge nini et puis même sous ce qui besto likamo ya malamu moi si comment ko se tenir vis-à-vis même sous ya partenaire na na lobana likambo ya ko likambo ya modé na pese merci pour na motema malamu ni au témoigner nga nisika nga na zalaki en tout cas merci beaucoup je m'attendais même pas problème nanga zala que nga na zala na principe na koli na en fait c'est le mot ute pa na biso so pa mo to abongo mais ce ko ngai na ngaka ko pesa tana mutu
ndeni kopesa ta yo leki ya nga na pesa ka tana mutu pour solo ya moda ba beti wana en tout cas nga na pesa ka tana mutu nga na komona kopesa tandeni moni des fois madame suna joto na mutu mususu de kadgero capage to mutu mususu ka donc avant to komana na po ya bongo na vie na normal na social bondi nga na vivaka nga na pesa mutu no so temps soki batu ba moni ki atina te nga na approcha na ngai na sololaka nga na approcha na nga ta mutu oyo batu ba mona keno yende nga na valo kwa start et wana tina tata na quartier so tamboli pa mutu ozwi miko tambo na ba biska na futela nga vana nga bongo te keno il faut na sala na zana batu minene na de makamnu c'est ça compliqué en fait de fréquence nga na linga ngote moi j'aime la simplicité na vandi na en tout cas même na quartier na na va bongo et loko ngo sikonde e salanga nde bombanga et salanga komi kitisa neti ngane na zabo na za l'échec papa chéri moto pamba dona suka batu nyonso do yo leka loba yo lekinga na boy gloire à Dieu yo mtomi yebi ozanango oyebi oyanga tende balwa mtabata non même pas et ça juste que na comprenant mutu pour vivre bien pour la bien na batu il faut qu'on s'adapter dans mode de vie vivre caché ouais qu'on vive na discrétion moi muké et puis na milliard batu bazabo ozabongo mais ce qu'on a milliard batu bazate tout quand ndenga na ko s'adapter comme bango te pona ko kangote même na ba rôle na so na jonga par pire vie batu ba sanga keno esimbaka fi moya majos autres joana ba Gabriel Boni batu ba pa keno en tout cas denga moko na sabe fort na koma wana doza vi moko na lekate na Afrika ta pena batu mitu tout tout ozana mama mo bonda pesa ba bonne base wana ozana mentor non en tout cas déjà ngamoka na bota mabongo et puis na copia pe plus maman na biso maman nga didwa Jean na pesi mboto sikaza maman biso aza mwasi mo boza aza na simplicité makasi alinga nde nzambe mingi nga na bandi po biso to ba kimbangiste penda de base papa nga Givule de Bonheur aza kimbangiste maman nga didwa Jean kimbangiste tile ba kimbangiste oui donc nga nde na bima na kenda na Bible ouverte c'est pas pasteur Louvois o za tokutani nante ye mutu pasteur son numéro no pesa gata ba bonjour to komana nae agrata donc bilo lenyo ça atindela nga alinga nga miyem ta baptisanga Louve kalom ta baptisanga donc déjà nga ena uti epana biso dana ba kimbangiste omona bazana vie moko boye nde mona batute dimanche to bando si mambongo te dimanche to bando lambate nyos to sala samedi oui to se maquillaka te to lata bijou te to za beauté na lata robe na jupe et bombanga nzoto oui to kola bongo déjà nga ba 10 ans jena bana ko yemba na koreki l'église kimbangiste naja choriste donc nazala formé déjà na bas âge na église na kala déjà nazala na kola na bonzambe déjà donc quoi nazala nzambe ce qu'on est qu'on ça monde à théâtre bien que na kuta na mutu nyoso ba relation ba prêtre banani mais eloko mo bendanga rara ils ont ça rara même conscience na mo so na keke mo mo balungi mo ya te ozap to vandi boy pour vandi mo li sondé za la kaka mais mo na isi na zongi oui Seigneur limbisanga mais na sumungi na ngate si quoi avez na place pe belé auto kutana pe na batu au mona ke boye na baninga balati ninga ki star ba invité no star quand même to voyager bolati mona nga bono bimé bino na robe na nga mo ali puta na motalo na nga na ki madame connaît robe madame bongo to li puta biso mo nga Aïda mbote alinga nga mi aisanga ya benga so amoni makamnanga Aïda ate mama te yo liputa ndiso moninga bosi ga sepela te ya kumantabilo na te mama yo na liputa omo be mama liputa so ça vidéo anniversaire abaka mama liputa suka nango pona nini eza identité mo boye na mi bimisa na mi pesa dona kola bongo banda bo mwana fona bomba il faut na sala boye donc ekola bongo mais ko vivre na partenaire pour na ko réussir surtout côté surtout partenaire na yo ozana ye ya eza juste ezaka koyeba partenaire oyozana koyeba ye parce que eza neti na mibali mosusu ye alingane batu te na vi na ye na vi na ndako na alingaka batu te ye pane moto aya te voi même famille na yo moka parce baya na ndako te na telefone boso na ndako na yo
akoma te déjà on comprend que yosko linga mutango boza dia na bolingo beaucoup ça dia en couple boza dia na bana peut-être tout mwana donc boza dia ka esika motolo ba dia bat balingana olinga ke oboya été pour alinga bande konote oboya été pour ali aboyi ba camarade non yo on comprend que non voilà munanga linga ne batute siko il faut s'endeni il faut comprendre que quoi linga batute ngapi na ile batnanda ute depuis que pc kanda pour tamte mampusa ko bengano pe madame s'il vous plaît en tout cas tozo to wana pour to sama mobo obo to kinise pa bango de ça que je comprendre mutno oyozana et so comprendre mutona que non munanga lingani batute directement au kabana ba camarade boza téléphone mais ce bozana a comprendre que o sona batwana mais ba ka boza bon terme yo na batwana mais na ndaku na yende sikoyo yo respecter ka oye alobi c'est ça, il y a un moment où ma balle est vendée. Il y a ma balle est vendée. Moi, ma balle il en est 2 ans, les balles est koufi. Pourquoi? Parce que moi, si je crois que j'ai mis ça, je n'ai yebi. Le coup, il faut ça. Il y a ça, il y vraiment balle linga basa bon, tu vas sauter. Te mobali oazo alingi yo penza ngai penanga na lingi mo mwasi pona venir pona vie mobimba tozane to koma bakoko to bota to kufane longo ngana e moko kunda muninga alinga mwasa bongo te so mbala yeso kalinga bongo akosio te ona linga basa tete akosi azo saka ba sentiment akosi po mobali nyoso aluka kimia oremakana mte okutoko sa tese na bandeko ba wala na biso so ba ozala ba komela ba komana nyase mobali muso mona boye avanda atala aka mwasi na ye lelo apekisi ke oh na lingo la tabote yo lati loba lobi na lingo la tabote yo lati lobi na bina lingo la tabote o lati après en opération sur le la tate mo aotika mo musu yo mo bimanelo mo ya mukebo obi na bimina boxer o seka ogangela na zonga ompe bimi kitoko apesi okanda so ça pena mwasi mo malamu to muto réfléchir faut zonga mbala moko tika. Ça dit que muto mais ce qui peut avoir le baté atike peut bongo continuer bongo c'est que mobali wana alingi te azana mususu pembeni o yazo respecter makambu o yazo loba monde lo ngo tambola atake mawalinga koyoka te sono pekise ba biloko mikusa linga te yala taka d'accord lokanga na linga na ngo lata kolinga mwasi abo manzoto ndika pacha bombi boye akolinga moko asa kwa kapacha atika libongo yo siko omimoni ki première dame nokuna ovani nango ozonyo kama siko abandi manko bokom dia denda ko komi balé depuis c'est comme partager il faut kabola soko ozara 200 il faut banozo 100 pour kuna pesa ekendaka donc ana choité et puis mbala bongo so landele ke o forcer o tout naye ndenge zala kaka ya ba décision o meme pa na suka a olobano vérité mbala waza a suka motema olobano vérité o yasko comprendre que non beaucoup ma deux beaucoup partager mobalana o komi na souci. Déjà mobali à ça qui déjà moi sur libanda c'est mobala bon déjà ça y est quand la beauté chérie entre excusez na ministre on a qu'à longoli moi ça ngoye ouais fait bon pas comprendre mobali na dia ko pesa bo c'est galinga ba fait que ça ache maelite avant di wane si yango lelo mona boye mobali aviva awa mobali aviva na ma campagne azo alinga moi simo par exemple va na rigini mais longol fi na rigini ay futenda no kitambo magasin aza pembe so uti musala moi sina biki na yaka 17 aleki da 17 na ndako na premier bureau avandi alepe alati moi t-shirt kilote lipapa okansi yako maninga na station ma campagne nzoka nde deuxième pembe aza na jeba pesa kenda kupema apema lali ba pongi podio kuna ba kit nunguna sur masuba ya lali ba pongi lali pongi sisi pongi ne asa nyonso en tout cas moi moi 22 moi sanga biki erodia na kota aizo manda nzoka nde asali ya makamno stam mutalongwe mutna rigini tina kitambo vraiment de ça dit que non boandenge modo yé déjà pour na mobali aoza bino dia boana égalité vraiment au père de mariage na onde wana et beli ba perda babilo kwana na erreur na ba mariage musupe zapeka ateka na ezano ka défaut ya moi no erreur ya moi si que le moi si na ba défaut bende libali kabonité mobali mibali pe musu za compréhension juste bo c'est comprendre té mingi euta na dialogue et beli bazana dialogue na kalizaka to aussi ça wana na kalizaka banoko babanda ko yele musu ba mariage mais les deux ajoutent comme des camarades. Ah mais oui parce que copé bébé angwana. Place copé bébé angwana et puis place ba comme ici makamunyo so donc to longoli culture comme camarade ya moi. Et papa mobile ya ajouté comme camarade ya mobile.
kasi makamongo to vitesse Android to comprendre donc comment dirais-je to valoriser makamususu na oyo ko zala ndenge wana te to komisa ngo vrai en fait moi na azoya kolobela maman moi si on dirait moninga Quand on sait comment la bonne moi c'est apprécié accès wana. Et ça na basi mso ko buma secret à famille te yanda kona bino. Mobile aza partenaire article la mobile. Déjà ce que ça mobile ebi faiblesse na biyo na libota na yo. Surtout sur communiquer famille na bino pe moyen te. O mata o kita kapashi mobile la bongo a osaka na bino ndenga osaka na te. Déjà ebi ke maman na bino a dépendre na yo. Donc maman pour aller à la fin il faut capable tinda 200 ben les gens normal nazo sala za maman na ifona sala ngo les capable na bala kuna face la bodon déjà mobile pas calculer ba nyoso siko so ka pesaka a ba pesa be capable na ba dépense ebele donc maman akoma kana pembeni mususu e kozala wana po charge no so tikela été les amis bali mususu famille moi sikuta kabela atate alingi partager ko kabate na bato malingi peut-être bande no se ba na ndako yo kabela bango mais ya kabate donc en fait bolingo ça c'est un peu compliqué c'est juste que ko comprendre des cas que oya nga lokola kabate nga na kabaka comme nazipa mobana nga kabela famille na ngate nazama muke na obomba ka tindele bino te atina bino ma fa ta famille douter mais bazu quand même que batindaki mais malembe ko sonete nga pe nazama mutu na famille atopesa ba 100% te ne fils que moi volonté solo la dialogue on a un jour la comprendre à moi sans qui na raison donc te beleza te ou comprendre que l'homme na le pesa ta mon fils que muke pour à satisfaire moi si na et là juste le cambo ya compréhension. En tout cas, merci à moi tous les sous pour na sûr que vous avez vraiment na temps pour la capacité télévision en plus ma sagesse c'est ça ma casse milo ka boy ils ont aidé ba maman ebele ba komelenga vraiment zongi c'est na plateau et ça na tana ba wali na ndeto zo bomisa to comme plateau qui to comme mais toujours en tout cas félicitations on a bébé la kitoko mais en tout cas courage aux nandim pour moi c'est ma casse tout ça les missions vous avez déjà na souka 9 mois mais du coup 2 mois après tout ça en tout cas félicitations na banda coup de 1 mois vraiment merci vraiment parce que cette la banda est plutôt clôture oui na bande konyo so balandi biso surtout na abonné à Capage télévision et na abonné à Mao Give TV bo s'abonner na Mao Give TV donc on aura MG TV bo s'abonner massivement en tout cas merci na bande konyo so oyo bolandi biso en tout cas merci infiniment na ngana bosana na Bekam Sila Bisalo. OK. Merci beaucoup na Bekam. La boutique na salon de coiffure. Merci beaucoup, merci en tout cas Sila, merci. Je m'attendais pas na décembre na Vandika Aboué. Appelle moi to solo li. OK. Ezunga mutunga na sia to solo ça fait longtemps. Et quand ta inane ou 10 mois boye. Tout soit en tout cas il ko na marqué nga vraiment makasi. C'est bien. Sila Bisalo en tout cas merci beaucoup ma sœur. Vraiment. Tout ça ta TV na bi ko sepelate na TV mais fallait qu'on ait merci pour Oyo Kango. Merci beaucoup. Merci Naé, mais puis merci na maman Olive Lembe. Et puis Aza afeta qui na biso tafeta na ba Chimel Zema Lubumbashi. Mais na kamo na moni appel na ki na zu karto soso karto boye nzamba zong sur les belé maman Waro. En tout cas merci beaucoup. Bonne année na bande konyo so ba congolais. Bolandi biso en tout cas na Sivi Givule depuis Djobo, monté ma toussé Mikani et puis Prospérine bien sûr, maman aimé bien sûr et na patience Patrice Chaliba depuis London, Tantine Doris, bonne année na bino en tout cas na batnos au bazui occasion ya Olanda biso et na ba oya nga na mesana ko souhaiter na souhaiter bino te parce que bino peut vous souhaiter ngate donc après na seka lokwa bino peut bozala te mais sinon je vous aime tous nzamba so lokum Namboula Sika et puis bonne année à Andy Star, fils à maman et puis bébé Anel à mon pire vieux Freddy Chetou Aya depuis Pointe-Noire et puis na Jeannette Ekofo Sylvie Amundala depuis Pointe-Noire na ben nyonso balinganga ba fan nanga ba gros bisous na bino merci Capage. Vraiment merci à Maro, merci d'être passé, merci d'avoir balandi biso to chat numéro invité na biso des alaka bobengi. Vous avez une suggestion, vous avez des solos, mon en tout cas, et ça l'a bien tant à l'ika, et ça l'a biso vraiment bien. Merci Najo Mystique Mouteba, et puis merci d'avoir eu ce biso, tout le prochainement, dans la émission, na biso pour Tozongi avec force 2023. Bonne année. Bonne année. Capage TV. Capage TV.